finga Kofi Boy na TV njora. Ata minuni ya respect zate. Ata bola mongo ya Kofi otala raté. Au fait appelle Kofi biloko zo finga wana. Mais na lobi boyelanda. Ya le zaki toucher sur totel on s'est platé. Na linga loba boye, na linga bakisa mwandam. Cercueil yo mama na njora. Cercueil mama njora kena mabele. Bongo Kofi. Ingratitude e bandé para bangote mais bo salela ba âge. Njora. Bo salela tubela. Cimetière mabino. Mbula e beta ngo ebuka na. Cercueil ebuka na. Na lobi. Mama wa taifa ejikati. Tantine. Oyebi Kofi, on juger tant sur notre comportement. Oui. Faut avoir montre. Oui. Ni le parfait. Mais côté nous les on t'en juger Kofi Azar. Non, na lobi est-ce que batu baye baka oyo Kofi Ali? Maman, au moins na monde Congo, Congo va revenir à Moussa Azar surtout. Ndeba bandi opesa ba faux témoignage. Ngana kwa mtu mona nzela batu ka yero de zema masema yele. Mais yero de ala Azara ba o. Papa na so ba ta ba jilie wana ba fingai. Congo la rabon. Congolais c'est pas na mutuka, c'est pas Congolais c'est pas na lelo kala. Lelo omoni kala ezaka yo banzima Kofi kutu mama loba toka ngote. Ouais. Amela maloba tena yemba ka ba bêtise. Mais ba parole wa Kofi amela rawana ba to yemba ngo. Mama wa taifa ejika. Jika omoni basaka ndeni ni so to za lelo moko ya bien to préparé. Ba créer sur les camps. Distraction. C'est comme Jika, pour mes années ni moni ozaboye. Mutako fingo tout on finit au Numbate. Merci. Au moins internet au Jika. Mon tout ça il y a cette caméra. On finit mon malo kuta. Bato ba otala. Attends si ma vie est belée. Bato ba tali non ma vie la vie qui est moto aux kosa. Ah oui. Si comme maman si bazali passer na bazali. Ko fait vida zoyer et na boka mutute. Azali mwasi ya mutute. Aleka la boulevard te bato ba mama wa taifa ejika. Donc ici baby yo. On peut mettre chapeau qu'il faut qu'il chapeau qui te la sebo. Karma. Zala vraiment monter en malamu. Pour tous les gens qui ont monsieur Ozuango. Aussi mutu ka to zo nda côté. Toi tire nda ko na mbongo Kofi. Pas vendre au carreau na mbongo Kofi. Ça gentil ko. Ça peut une mission 100 ans comme Kofi. Ça peut une mission 100 ans ça on finit à Kofi. Plaisir na yé ça va pas finir Kofi beti suka wapi. Bon mais il muta finir na Congo na yo azarate. Muta finga yé na Congo na yo azarate. Voilà. Donc attends zoyo lelo alimbi so ata pemé na yé. Ayebi que finir makasi. Atino en prison pour l'année. Sans on ça bien. Sans on qui peut ôter. Pour atino en prison. C'est ça. Pour les aïe. Au chocaillé, il y a maintenant en prison. Non, mais ça la prison c'est Kofi. Mama wa taifa ejika. Balanda biso nyoso ejika TV News balanda biso ko kimba. Tokesi bino balosako bayingeta na bino bipa nyoso bozali. Toyebiate bozali ebele pour la kolanda émission na biso tolobela nyoso elongo na Jika la mère des nations, la yaya des nations. Tokesi mbote na bafani ya mopa mokonzi Quadramane Songambeli, les gens d'Afrique. Tokesi bango mbote na monde entier bipa nyoso bazali. Tokobosa na telisanga bonganga ya mamasi bafani tu balingaka mamasi ya monde entier. En tout cas topesi bino baingeta na bino bipa nyoso bozali. Na kobosa na teka sina pesa ki mot d'ordre te ya solo. Na lobaki na pesa ki lingisa na lobiete yo kangaka kabiye tindelanga ye tindaka biye na yo ngape akoloba losako. En tout cas on a kotanga kombo papa Thomas oye yo lobi mama Judith yo pesi biso devoir à domicile ngana kosa bona tapo na sina komi tata mukolo kamata biye nanga yangoyo yo lobi soko za fani ya mopao tindela kanga biye na yo sombi. Merci na bino tout na ba capture na bino, merci na bino tout na ba numéro ya ba biye boko tindela kanga. Na pesi bino merci mingi parce que boko somba ka boko landa mot d'ordre. Devoir le pesami ezali ko continuer ko pesama. Olingi ko fiono mide tindela Jika, osolo na kana Jika, totuna to pesa na ka bambote balosako, place à bonjour wana yo salelanga capture ya biye ya hippodrome e kozala malamu mingi koleka. Ya solo le 8 mars oyo tobandi yango en tout cas na koloba vendredi ya semaine prochaine et kozala sombele na Angola na Luanda ya solo mopa ona mamasi bakoningisa kuna le 8 mars biso tout oyebete Brazanda zwaki ngolu wana na 2024 awa Angola ndazui grâce wana bakoningisa yango koza matata mingi kolika tozali pe na makambo ebele tokoloba kaka na kati émission na biso passage ya mamasi na quelques panels ya bato yo balobelaka ye
ezali malamu tu ezali mabe tokolimbola yango nalinga moko te nalinga mwana mboka molobeli Landry Kidoka moko abana lusaka Ça va très bien. Merci. Il y a un ancien appel Bangolais. Les Congolais bazala en Angola, kuna wafanya na Luanda, bazala province, en tout cas bandiko tout le monde s'appelle wana. Tout là savons que non. Tout linga Kofi vrai. OK. Donc bato balinga Kofi en Angola. Boya vraiment ebelé. Ba golo ba rakuna. Boya vraiment. En tout cas, en réalité ba fan ya ba musicien nyonso. Exactement. Baya vraiment. Ya té pépé kalo batika la kuna baya. Donc baya vraiment quoi. Oui bi que Landry quand la fan du bonanga munanga bareza. Je komika na pokwa. Oh aka mopa wa bandi. Kasi ya ko faire référence. Soki to banjo kita pona zonga ndako. To kende kwena kwen mopa nga mo jour wana na lobi mais est-ce que batu baye baka muto bazarane na Congo? Tantine, oui Kofi, au gros juger tant sur un comportement. Oui. Faut avoir muto. Oui. Ni le parfait. Mais côté nous les muto juger Kofi azarane. Nga na lobi est-ce que batu baye baka oyo Kofi ali? Maman, au moni na mona Congo, Congo va revenir muto azasuto. Nde ba banjo pesa ba faux témoignage. Nga na ka muto mona nzela en tout cas yero deuxième muto masema yele. Mais yero dia na azara ba papa na so baso ba Julien wana bazo finga. Congo la rabon. Congo la c'est pas na muto ka c'est pas Congo c'est pas na lelo kala. Lelo au moni kala ezaka yo banzima Kofi kutu mama lo ba to ka ngoti. Ouais. Amela maloba te ba yeba ba bêtise. Mais ba parole on a Kofi amela rawana ba to yemba ngo. C'est ça le problème. Bakania mondenge nini? Voilà. Sikoyo et comment système moboye parce que Kofi kaneza kitoko. Biso banze mo kala. Le peut très ma pote ba tout mo lingango. Ya mo pe na senga nzambe ni ko pe kene mo rapide o platinum pe comme kala ba lingango. Donc Kofi asa na comprendre quelque part après eza façon ni Kofi mingi ya mo ba jalouser Kofi. Sikoyo ba mission mususu ba comprendre que Kofi mi eza plus aimé. Ba c'est mal ba linga Kofi. Alors faut ça ni to diaboliser Kofi comme Kofi parce que ba yinaï mais et le quand nzambe zaka ya nzambe Kofi vraiment ça mwana nzambe ya solo donc mon nyuso basala les alonga 0 alonga pamba balonga na bango Kofi nyuso basala pesa nango 0 ezala nango pamba betana msete na concert ya Angola bongo to kozonga pona lisula ipotro en tout cas na senga ba Kofi to bazana Angola o bazana ba kabinda ba wiji ba na soyo na ba wapi en tout cas boya vraiment belé tout ça peut pas bien en tout cas boya pena mo bondo quoi boya vraiment tout c'est pena artiste na biso Kofi no midi amon appelle que non bolingo Kofi da Santa ke bangole balinga ai makasi a Santa rango alors tout la suye pe ke to linga ya suli to la kisete to linga ka ba fani ya mama si ya Angola ba fani obalela mama mokozi ba fani obalela biso mama na biso en tout cas na sengi bino bolinga ka mama si na motema moko bolinga ka tango bwaka kaneti Angelou en tout cas kende ko mona ye na live yoka ye na live Centurien na live baté ta mususo linga kayete ya mais tombe jour angoza jour ya fête ya lokumu ya basi siko ekoleka bongo te kendo yo kaye kendo yo kaye na moi si nazo yemba moi si vraiment nazo yemba o sepela na ye o critica elisute o ba ke moi soyo anzambe na musique ya mboka na donc tozo préparer nzamba pesa biso makasi ata soki to salini te to kosala pata live biso moka to koyeba kande to kosala to beta masolo to yeba nanu bandu liste ya basi ya mboka na biso bakomi wapi pe bazokende wapi banani basali nini banani basali le côté voilà to koma na point wana nde bakebele bakopesa mamasi lokumu alors Landry Olomide hippodrome de Vincennes ya eza place moko monene OK yo moni na boyi na polémique merci ati mo kep na boyi na pemi c'est polémique na tikité na boyi bo makyo la noti côté ati polémique na kamolobi batindela ngai lien moko boye na TikTok ba campeur du mal bazoloba to komi siko na temps po bo sakane savie wana trop to komi siko na temps soki
bameki kaka na mère na biso tozwa na sima kuna totie mwasi sikoyo nasilisa te bapesaki identification ya mwasi te mpe batangaki kombo te klasi nga nabotaki réserve yango wana alors biso tokozwa siko foto ya mwasi ya vie wana topupoli ye nde siko nakomeli mutu wana na tipo ezalaki na tiktok nalobi kasi bameka te likambo ezali nde yakoloba boye te bameka po tokobanda kobaluka kaka na potopoto yango biso mpe tokotiki ete botushaka mama jamais siko jika omoni basaka ndeni ye so toza lelo moko ya bien to préparé baécrit biso likambo distraction siko jika problème eza nini ye omoni oza boye moto akofingo tu ofingo ndumba te merci omoni internet ojika moto mosusu ayapela atie caméra aofinga moto mama lokuta bato baotala ata osi bavie ebele bato batali nombre bavie wana babiki moto ozokosa oui siko mama si bazali passe na ye bazali kofilm bida azwa ye ena maboka motu te azalaki mwasi ya motu te aleka na boulevard te bato bayebi en pleine voilà et puis aza mwasi apasa na l'école très bien en pleine très bien siko yaya et puis mama si atanga na ina mokili mbeyebi mwasi musu bokompare na mama si te eza basi musu totanga bakombo te po na boy polémique na pemisi polémique eza ke so pena otanga bandumba Congo otanga pe par ndumba otanga ye so ndumba mama munene Congo akufi on va y ok matanga bon batuna isanga bonganga muziki oye voilà et puis au moins moi musu ya leader mais mal za na moyen mais moi ça kama na ba pedi pour ba pedi ti ba tekaraïs mama si za awana te OK so bo yeka kofinga mama si so bo finga mama si pour mettre ngana bino ya finga mama lokuta et puis quand on a yebi ki o bo lokuta mais ya solo ba yebi ki o eza solo donc on dit ça quand on a concert Angola te bolemi hippodrome bolemi concert pendant bon ça c'est pour Angola na yebi senga bi bameka bana problème te tokozela maboko mibale nga tuka polémique na pemi pour lancer la promotion hippodrome de Vincennes papa Ange laisse j'appelle Pexenga ba fan nous Pexenga venir en tout cas maman Mimi Mangoyo maman Mimi Mangoyo ba binanga en tout cas l'antitika polémique ba ça bango l'antitika polémique donc même ça polémique ba binanga tika même ça polémique mas na matana binanga landi ko tika ko tuté le ba kanga mitema tape mamuke mas na matana mutati landi lo ba kaka magene ngako service landi lo ba kaka ngala ba vite muto ya service likambo eza bongo ezali bongo magene ngako service landi tapeta masasa ngabite mami kona pemisa bango en tout cas biso hippodrome doit comme la mutute so monde ko ya te vanda ka nieti faut pas que n'importe quoi boina boui en tout cas na répondre à mon tomo il y a plus du mal hein Nathalie le tongo et c'est quand yo mozali oyebi oko faire ça là pour na yo au moins yo za mona mwasi peu importe quoi ça la luke bana mibali no za mwasi no ba ne vérité mo no kuta e bon na mwasi te pama yepena pama ya kala to pama ya sika ya kala OK yo penza na se pele o moko hein ça pas na vérité comme ça mon kilo bimba mais conscience na yo yebi et puis bato ba vivre bolamu ya kofi et pas na yo ba yebi famille ya kofi comme maman Rita na maman Rifa ba ça les sont trop na vinga ngana landri na yebi okoleka na te pour n'importe quoi pour na sentiment poto mais yeba ki poto okelelo mutamemi na poto so ikofi mari na poto te mais yo moni poto te on ça descendre ya kofi na ki poto to biso to za ba descendre ya ba bram ne yo mo wa descendre kofi na ki poto mutamemi na poto lelo po finga kofi to midi pourquoi en tout cas maman aza moto yo kofi mena na poto lo nyuso boko sala landri ndenga mabete bato wana pe bazomona nde baninga na bango bazokufa bazosala repentance te quoi vraiment bazokontinue kana mabete ta ndenge elongo ne komi ta nde kingo ne komi baninga bazokufa ta ndenge komi en général natangi kombote ta ndenge komi siko il faut kosala repentance kofi ozofinga 70 ans kofi ofinga koko siko batemisa koko ya kofi batemisa yo jeune otema na kofi yo soki mo ba 50 combien mais elongise baby yo okomi ta chapeau ka faut ki chapeau ki te na sebo karma zala vraiment motema malamu poto zo luka na fisi o muso ozu yango ozu mutu ka to zo nda côté toi tire ndako na mbongo kofi pavement na karo na mbongo kofi za gentil ko ça pene mission 100 ans comme kofi ça pene mission 100 ans ça ko finga kofi plaisir na yé ça ka po finga kofi beti suka wapi
Bon, mais muta finga na Congo kwa yo azarate. Muta finga yé na Congo kwa yo azarate. Voilà. Donc ata zwa yo lelo alimbi so ata pemé na yé. Ayebi que finga makasi. Atina ko prison pour l'année. Sans ça la bien. Sans ça qui peut ôter. Pour atina ko na prison. C'est ça. Pour les aïe. Au chocaillé, y a atina ko na prison. Na bi mission la prison c'est Kofi. En tout cas, ce qui est sous na likama Kofi. Qui c'est njora oye banga. Tu ce qui me temo Landry on t'a problème tu mande kata place. Tu ce qui me temo autant qui combat. Il y a la coquille. Pas comme t'as problème. Moi na yo da Chris aboti bana mi balé. Moi na moko on liboso papa 4. Ya mi balé papa 7 na jibe na 4. Njora zongi ko finga Kofi. Oboti mwana ka moko njora da Chris. Abi aza mama bana 3 te moko da Chris njora mwana da Chris aboti bana ka mi balé. Mwana liboso papa 4. Mwana mi balé papa 7. Yo eba makamona de. Tozaka ensemble te. Mwana wana ra Kofi. Mwana mwana wana ezaki cotisation. Mwana na bota mi maternité na cotisation. Mwana na Kofi akundi njora otala tata ye mwana bota azwa bazemi abota ba femme bata akufa Kofi akunda bango finga Kofi bwana TV njora ata minuni ya respect zate ata bola mongo ya Kofi otala raté ofinga pena Kofi biloko zo finga wana mais na lobi boyelanda ya lo zaki toucher sur totel on s'est platé na linga loba boye na linga bakisa mwandam cercueil yo mama na njora âge cercueil mama njora kena mabele bongo ya Kofi ingratitude ebande pa na bango te mais bo salela ba âge njora bo salela tubela cimetière mabino mbula ebeta ngo ebukana cercueil ebukana na lobi mbula ekobeta toma mabino ebukana bongo ya Kofi cercueil wana ozo sakana batu bo fia Kofi boite jika ezalaka te mbula kobeta na avril la mbula avril tombo mabino obuka na cercueil Kofi ya monga Kofi cercueil wana kundela monga Kofi. Je suis désolé la famille kuna ya njora babia cercueil mama njora mutasoma Kofi mwana njora Kofi wa morgue ma mutu basala mission na film pas ken kana film na film basala mission lo bango ki Kofi ntakunya kona epo azana tatate juba mwana zemi wana Landry toleka hippodrome. Hippodrome de 27 njora en tout cas keba na Kofi. Suka na Kofi njora. So meki na Kofi njora. Loko binisa maka moyebi sanga fali abimaka na leki no mwasa mwasa libala BBC ka la poto. Tu otanga ba. Pardon Colombe. Non le bangote. Pardon mande commande ba patio. Ya BBC ka déjà bala en femme mariée de mais Landry hippodrome. Mais non le bango jamais na TV. Ba komba ba tout pardon Landry. Tokena. Ya non le bango jamais na TV, ya non le bango jamais. So lobi déjà na TV. Fallait azali BBC azali mota libala. Mais tu le bimana fali. Femme mariée. Bila bon le bango te po comment ça libala na. Déjà internet Landry tokena hippodrome. Et na le bien na TV. Bon, et ça njora yebsanga. Jora mtaipsa. Te tokena hippodrome. BBC ka so libala na ekufi eza ya no muta lobaka. Hippodrome de 25 toi bo somba bibo ya vraiment ebele. OK. Ba vraiment ebele bo somba biye mais BBC crée libala non so ekufa za ngate ya no muta yebsanga makambo na bimisa ngo lelo. Photographe te selika. Ti lo babimaka. Attention Landry tokena hippodrome. Mati lelo. Tokena hippodrome. Et moi dans mbali la BBC crée ça baba na test ADN. Tant souvent na muso ko s'appelle ya yote. Njora mta ayebisa biso ngo. Landry je me souviens BBC ka benga njora na misu na nga. Landry njora ko saka na Kofi boite ya. Ya wana lobi boya. Kofi camarade na ete. Toyoki tokebisiye ayoki. Lokola babendaki biso matoi, babendaki yo mingi. Bapekisaki yo. Donc tika tokoti les hippodrome. C'est important en tout cas, ba Kofi tout sont habillés. OK. Tout sont habillés. Et ben ba otindela yo pe ba sala ngo. Oui, ba sala. Papa Angela Sage a somma 20 billets ba sous 30. Elle somma 30 ba sous 20. Ça 50 billets. Il y a Laurence Sokoko subi 200 billets en tout cas merci beaucoup. Il y a Willy Moucheni pas ba somma 50 billets. En somba, avec somba, il y a somba. Nani sous ba ki somba. Papa bienvenue Samba. Asomaki 7 billets en tout cas.
merci beaucoup. Papa non boka central mon thème maman Fifi sont babillé. Non, ce sont babillé. Non, ce sont babillé. En tout cas, merci à tous sont babillé. Viens dans papine ça de best de Bundes et pas son babillé. En tout cas, honorable Jean-Jacques Dinganga na bête on va aventurier boy. Moninga na ngaba bêtise na kombo na ngate honorable. Yoko ba ngate na bo ha bo na fin de motina otina bo matinda ay ngate fonte. Waka. Et dans ce live la TikTok, honorable na ça desi. On y met ko se comporter boy. On va ça raboiter. Donc pour ça député on ça peut être député. Député na regretté na comportement député boy Sony. Donc dans ça desi. Patron ba bien na. Bon ça va bien. En tout cas honorable Dinganga on s'en peut bientôt ko ça non là. Bolanda Landry Olom tete bande ko la famille boso ba bien. Nazo pesa merci na batu nyonso bazali kotindelanga ba capture. Nazo pesa batu nyonso bazali kotindelanga ba numéro et Mama Ngoyo so ba bien déjà papa. Merci. Ah mama Mimi en tout cas ça pambola. Merci. En tout cas batu nyonso bazali koloba chika ba bonjour na bino et comme ba numéro. Ma bébé suksa bango. Merci beaucoup ma grande soeur Ebito Saka. Ma guidane nganko tanti Cleven Lisuba à Braza. Merci. Pas qui ne Paris capona. La grande sœur surprise c'est ça le 8 mars. OK. Préparez-vous. Vraiment. Cela veut dire que la famille acheter les billets. Gaël la patrona. Ça va chauffer oui. Après si on monte tout dans l'hippodrome de 25. On a côté wana au thème wana tout le monde. Braza aux Angola pour nos amis de sont habillés. C'est quoi? Comment on appelle les Ivoiriens, les Sénégalais. Si vous aimez Angolais, Brazzavillois, Congolais, achetez les billets. Voilà. Attention, on va habiller. On va habiller. Passage à Mamassi Naba Live. Ouais, ça allait bien. Ça allait bien, ma casse. Ça allait très bien, ça allait bien. Mon maman. Azam Moutoupe. Merci. Nous sommes sur la dame, c'est comme ça, c'est pas la rater. Merci. Mon ne pas le baté, bon, c'est comme si nous le baté, bon, nous sommes appréciables. Ok. Donc, Azam Moutou. Il y a un respect. Jika, on est moto de l'ingara. Sur des photos et Rosalie, on va voir la publicité. Merci. Pour moi, attendez, dans ma balle à boy. Attends, un zofi pendant un jour. Encore le bien jour la balle à terre. Vous allez un jour. Ok. C'est ça. Tant qu'on est le BBC comme la fali bongo. Mais rek BBC que fana ko lo bango publicité. Ozomona ya. Ça biloko ba ko ça me souté. Donc moto linga ba défaut na ba bon na qualité puis bio va les aller. Bon ça confiance m'aider. Na mama si ba ça possibilité, bon ça possibilité nous son un message. Facile. À travers biso communicateur. Ba WhatsApp les aller. So tindi biso voice mo biki Landry oh ya pona ninga papa na mo konzi. Tindi na mo pa. Réponse au yoga dans moto. Moto papa Angel sage. À ça que ça ça pendant là, ça peut être testo boy, au tali botine le bureau val apprécier pe. Sous ma remarque ali, moto prendre en tout rater pour les raisons là-bas. Ça c'est fait. Beaucoup tout le monde ba live té. Tout le monde ba live. Bateau ba finga biso, ba olobani. Parce que élément parce que na ba live to ba katé banani balanda biso. C'est ça. Voilà yango to ba élément. C'est ça. Promotion ya ba biloko ya batu. Tolingaka mingi tozala. Et puis quelque part va faire des ballo moko. Maman si Aza star. Oui. Aza la grande star. Mais appelle moi ça Liban. Merci. Azo dépendre na molonga ni na. Allo kwa mbili ya belte. Eh bon ça va Aza comme mbili ya belte. Pour ne pas c'est exemple bon parce que le moment comparer quand même mbili ya belte. Nous avons besoin de mots mbili ya belte Aza femme libre. À cause ça on a comparer na mbili ya belte ndenge. OK. Mbili akendaki boye abete conseiller moko boye na boye oui. Azaraye Moroz. Maman, c'est sa femme mariée. Au-delà de toute sa femme mariée. Mais surtout le but, pesa moi lumière moké na oitali maman biliabe. Tant wakota qui en couple na papa na biso que son âme repose en paix. Est-ce que là ça m'a musu yé. Tant wakota qui en couple na tabulé. Bala moko automatiquement tabulé akoma ki manager na ye. Voilà. Automatiquement banda ko dépend na tabulé. Voilà. Azonga ki moko tango bakamwani. Voilà. Ezali bongo. Soali na mutu. Mon tour papa Thomas, pasteur Thomas. À cause de mon déjà à conseiller. Merci beaucoup. Jamais. Il tout dans dans ça la montée. Bango nyonso baza ba star. Baza ba star. Ba yebana ki bango nyonso. Mais depuis ba balana ba koma ka bango mibana. To tikali komona orchestre ya na DJT. To tikali komona orchestre ya. Mon tour malor mbongo. Merci beaucoup. Tandinge abota bongo. Mon ban le atika yeke na bébé qui boy. Jamais. Té. Ozomona. Aza mo sa libala. Aza maman ebana aza bana nebele.
batambola kana bon balé depuis mobali qui va le mois bana bazokola pardon ozopesa mabanga bongo you know zo ndenge mabe tena sokola ndenge mabe bana ebele ba 8 mais asa mama asa mosa libala sikoyo tala maloro mbongo ndenge aza bongo maloro mbongo yo kabonela pas Christian jamais bana tilelo baza toujours ensemble jamais malheur mort que ta concert moi ça pas Christian jamais arrêté tozui bien sena Jessie voilà lelo ba koma wapi fa Patrice azara moyen bien comme pasteur merci yo so mona mutumso abeta kilelo kuna nzemo na kaka mama Esther non si eza bongo ba so abeta kilelo baza habité bazali mama Esther na kutso na betelo kilelo na église on dit mateke za mais jamais mona maman Esther abeta kilelo papa Mike Kalambai et ça matin abeta papa Patrice ngoyi musoko po ya monde sala bango c'est ça so elo nini ngo bolingela mama si indépendance ya makati ndenge nini papa Tom ça na manda deje lor mbongo ça na pas Christian maman Esther ça na Patrice quand maman Esther akabana kofi pourquoi kutu bango batanzambe zu elata bango bango tika na te olingi ya kofi tika non ezarate et comment ya kutu atali kambo ya zuwa te ezali organisation ya musala ndenge bato bazali voilà mobali deni laisser va commencer ba protocole ba fier sur protocole na ma bible ba makango na ye na lobela yango moko te deni laisser abotana moko azam moko sa biso nani Delicia Mboyi abotana deni c'est mona comme grâce parce que tu as un bon information quand tu as filmé abota deni ça c'est protocole deni moi ba lobela yango te carrément massi te boye pété il faut respect ça là on est artiste protéger il faut kanga ba photo na éviter peut-être bazana droit na bango ko kanga ba photo ya ko kanga ba photo na n'importe qui te parce que mon mboka oyo comment créer ma créer pour ba ki ozaki ex na yi pour parler bozoba te Landro moninga naza face à caméra aza moi ça libala na ko expliquer au moninga il faut te protéger maman si soko komelinga na ezala na profil te numéro ya sika on lancer appel normal na koyamba surtout na numéro ya business na koyamba mais soki na moni okomi kokende na za fan ya Kofi na lingi na benga yo to solo lancer appel vidéo na mona yo na solo la na mutu soki na moni yete il faut na mona lancer na lobaka lancer appel vidéo soko lindo kanga bato bayaka po ba détruire ba vie ya bato bayaka po ba enregistrer bato yebise kaka en tout cas je ne te connais pas une femme ou un homme je ne te connais pas vraiment désolé activer nini on te na za mo place moko bosse que na vous rappeler après c'est fini au revoir voilà c'est fini c'est que au revoir donc ceux qui déjà on a système au linga ko bombana avant moi si ya libala ba photo tout moment merci pourquoi toi ba mo kiloneza ata première dame mboka na biso akutu maman ko mobimba okozoni photo ne boyika maman livre azaki social na bato mais pour nous accès aux photos jamais nous rotindika yo na biso ezaki bongo mbele bato théâtre tout bana ba photo oui bazana photo na mon livre comment bazo ba accès à ba photo wana personnalité puis moi si amuto zo photo pa makaboy oui asa présidente ya ONG initiative prise mais quand même asa ko représenter moi si ancien mokonzambo oui ozo photo bongo na ndenga ba jete vuluga oya ko kangane photo te so problème ngo nini oyo et surtout déception au maman li bazwa akani photo na nani ona ite akanda photo c'est déjà quand même po et donc il était quand ça de sa carte ou quand photo maman li bon ils qui te côté ça bon côté ou quand photo na mon compte na moi ça mon compte moi bon côté maman Denise Leonie ça le premier dame boy à n'importe qui te asa maman yam ko mobimba ou ko connaît photo bon côté c'est comment c'est quoi ça la deuxième première dame mboka ou connaît photo bon côté na sepeli na passage na ye vraiment quand même ezala qui apes explication et puis na sepeli comme on avec abi ba live ezo sepeli ça bon côté bo ça sur live bon côté moni ala pas que ça maman ya solo puis maman moi motema monene maman wa papa sa bande de l'école aleka na boulevard te aza vraiment na sagesse na kati na ye charisme ezali do sentir pendant que na kati na ye aza vraiment na personnalité Kofi asombela maman na kiso njo acercle ya kina na mabele tozana nuka na sujet masiki si to tiki na premier sujet alors tozo kende penza ko kende ko chuter mais tozo linga to yeba
bafani ya Mama Si bazali pour déclarer depuis père alobaki album depuis père alobaki album jika tuna nanu likambo album ya père eza bako annoncer ngo kana hippodrome to ezoya nazo yoka papa tantine nanga na yo ya nanga tamba ba biso il faut battre moi pause mon équipe na album wana tout ça na concert ya monene mais bango balobi ke yé déjà annoncé ki yango bien avant donc album réponse autopesi album ezali en cours mais tozana na likambo munene ezali ya somo et ezali hippodrome peut-être quand na kati ya hippodrome on yango na lobi to chia kaka ba figile voilà bozu album donc bozala ya kokita bafani ya Mama Si jika tuna akenda wapyo soki akoma prophétesse na ndenga mabete mbo eke bien mais e batango pe balinga ko comparer bango na Mama Si na ndenga mabete Landry otali caméra tolingi to koma na suka otali caméra ofungole mutema kitoko te voilà l'autre quartier la telle ou pas mon avis Zamba fandaka esika kimi ezali la famille l'internet soki ozui place olobi musicien wana na lingaka ye ya lelo koma nango te ke nazala journaliste ya lelo koma te ke nazala soki expert en et koma nango soko sepeli na mutu olobi te na kobanda kolobela ye parce que chinois pesa biso grâce à travers TikTok okoti ko sala pe ba live na yo pe oyebani kaka na TikTok eza nécessaire. Voilà, et des beautés et comme il est là grâce à TikTok parce que voilà, c'est ça. Alors, ça la promotion, quoi, yoka. Merci beaucoup.